Maman la nyaza mutunga na yebi malam. Na kena na ndako na ye. Tolia na papa la na maman la na mesa na ndako na ye. Ba servanga na ndako na ye. Aza mutu qui a beaucoup d'estime. Mais garde na ngai za mobali na ye za ye mwasi. Ba conseil na ye. Na matene des fois za pesa par exemple na ngai. Ils ont bandi balongo et pas na biso akenda pe ko sambela kuna. Et quand il voit ces gens comment il priait, à mon avis vraiment ba out une école moi formation malam. C'est que le ba ikofa luba makamuni baloba bisto lobate. Mais pourquoi il est pesé pour les cabines? Il est pesé loba parce que à loba na circonstance oyo bato avandi wana ba yo ki. Et biso ba matin bisto lobela makamona mikolo nyonso. Si tu as ce moko Afrique Info avec Franck Stemai Yandankala Kende ngai na famille wana elo na kolo bana bana batika la uni bana na nzela o babuti balakisaki bango quel que soit épreuve liwa eza nzela moko kaka oyo nzama bongisa pona biso poto kutana naye donc batika uni la CFMC pour biso de la kasoro leader azali te muto linga benda par na ye akena ndamu na kene na ye bazala uni va travailler dans la collaboration dans l'unité na bomoko pote mosala wana lobby etika la ekufate mo wana pe akufa na ye même Lazare c'est quoi kiti nana iba adresse à Lazare place ça na molanga ko secrétaire azana naza aza apôtre nani te aza batangi so komba simo kimbangu te aza Lazare te non nzambe akosa la grâce mama moko boyaza ko témoigner mama Tabita mama Dorcas akufa bakeli na cimetière la seko aza kimbangu te ndama sala ngulu na nani ya lingi pe message ni ndama zo pesa na moto wana pe liwa ezeli wa kuchola mate liwa ezanzela ya biso no stokeni et d'ailleurs surtout tant na Bible na ba apôtre nyonso ya Yesu ata moko ta kufana maladi Bana King Bana Dar es Salaam Bana Poto Bana Mokili Mobimba Si tu as ce moko Afrique Info avec Franck Stemai Yandankala Kende X-Bass Marandura Yassika Eyena Kinshasa Restaurant L'Orangerie Koutia Kusia Balala Na spécialité na bango poulet au makala Souka Nelengi Basuki Wanate Olingi Kolia Bio Yakambangu na Restaurant L'Orangerie Na service na bango cuisine congolaise Olingi Kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Vos questions. Émission Vos questions. Motina ba question na bino. Ngape naza tout près. Ya kozelara ba question na bino. Kala mingi te bokozwanga toujours na Afrique Info. Émission Vos questions. Donc batubatinda déjà ba question. Nga nazana pour la préparation ba réponse. Merci. Merci vraiment. À partir de Paris. Vos questions. Envoyez vos questions. Soukana émission, Soukana idéologie. À suivre. Vos questions. Bonsoir Paris, bonsoir monde entier, bonsoir nos fidèles de l'Afrique Info de vrai, tout Aningara, Gloria Olangui. Je pense qu'à chaque fois, ceux qui en ont besoin, ils requittent sur le terrain, ils ont une information, il y a un problème, tout qui est si comme la personne que je reçois pour vous, c'est pas la première fois, on a un tellement ming, dans la résidence, on a un petit souci, c'est votre demande aujourd'hui, tous en a bureau, dans l'église, au juste au début, le pasteur évangéliste qui s'amène à Kibi l'agence K, au hasard, on représenté Binoté, on a tellement trop, ceux qui
vous avez gloire, va voir le pasteur, va voir l'évangéliste, va voir le papa. Pour tout solo, on a le papa, le cambo est bêtis sous comité chrétien, le cambo est pas c'est quoi les lots. C'est de plusieurs que notre maman, notre pasteur, notre apôtre, notre yaya, petite soeur, notre consoeur, notre amie, la maman Olangi, Elisabeth Wosho, Oyo, Atika Kibiso de plusieurs, les lots, tout ça qui est fort, aucun de coup. La résidence n'a été au commuana, après 10 minutes, sangoye que maman a séqué. Tu vas tout ça l'effort, tu bengi papa, tu le solana et pour sans que maman, Akati Molimo, Cornaï, les lots, je pense que quelques minutes, dans 51 heures. Je suis avec un homme de Dieu, on va en parler. Les Cambo est bêtis sur comité chrétien, papa a koufi, bakunze, pas même 4 jours, maman a soubé, qu'on soit molimo, on attend que l'homme de Dieu, avec qu'on explique biso, et l'okwan, avec qu'on l'ende saban et nzambe, man qu'on l'ende sa, surtout la famille, ses enfants bénissent, il y a maman Olangi, le couple pastoral. Je suis avec le pasteur évangéliste qui examine qui l'agence. Bonjour papa. Bonjour. Comment vous allez? Moi je vais bien, je me porte très bien par la grâce de Dieu, ça va. Mes condoléances. Merci beaucoup. Ça fait longtemps, tout le monde se soulève, quand on arrête un bureau. Non, on a un déplacement, on a un voyage, on a ouvert mon moquet, on a un Angola parce que le lot en Angola, tout le monde a 11 églises. Oh, en Angola 11. 11 et puis après Angola, on a Kenya, na Poto, tout une église na Paris, na Belgique, na Suisse, na Londres. Alors on a ça moi misala et belé kuna, on a silsinde na yoko son banane na zone na kokisa un mois. Kokisa un mois. Papa to kotali kambo e beti bino ya moment o beta so solo ya makambo to bengana ba to bazo ko bebisa musala ba député banane na kata bitomba to ba papa kamango comme na ngona niveau ni affaire ngo to bengana ba to combiné ba on avait église to bengana ba papa comme na niveau na likambo ngo. Non, je pense que déjà tellement passé hein bozo mona situation zo le kana mboka. Dernièrement, la semaine passée, na bungisa ki cousine na ngamoko. Oui, mes condoléances. Tanga kufi, bakena morgue ya Kingasani plein, place ezate. Balongoli wana ba ina korti na Saint-Joseph plein, place ezate. Balongo na Saint-Joseph ba ina na bondeko plein, place ezate. Tala lo ligne nini bato ko kufa na katamboka. Na passe na ba condition de vie autres allez vivre l'îlot. Les gens bateaux koufa parce qu'ils étaient que malades bien nini mais passi kola la passi kotambo la passi les alités mais alités qui ces alités donc toutes ces conditions font que bateaux koufa le kola bambinzo na katamboka. Donc l'îlot de notre baboy nous sommes éprouvés. Notre père de l'un de mes pasteurs, de mes collaborateurs oyo to banane musala oyo a piqué ka crise boya koufi. Donc tu vois toutes ces choses là nous font réfléchir dans la mboka ndengezali et mboka n'interpelle pas chrétien parce que non ma camp politique est talibisoté non politique ezali science lokola ba science nyonso lokola atangi médecine ou atangi droit ou atangi économie ou atangi je ne sais pas électricité ou atangi politique ezali donc science lokola ba science nyonso mais na science wana il faut to bakita ki bonzambe ça dit que muto abanga kanzambe tanga zo kamba tanga za nesika songolo aweba ko la part des choses que oyeza yanga oyangate mutu mo za likola zo talangai. C'est là où je demande que beaucoup de chrétiens bala na nzambe belé par contre la politique les autres na chrétiens mo boy aza gouverneur aza bourgmestre aza ministre aza le président aza député aweba ko tambula na go bangi nzambe aweba ko la part des choses pe makame belé ko bongwana mais oyeba que tono etal bisoté boy na boy mais so makameza na mboka to le 31 tamo boule za na mboka pasteur na kinokote pasteur été. Alors moi en tant que politologue de formation ne pas que politique et la science mère yindi akambi makambo nyoso so politique za malamu te justice ko za malamu te so politique za malamu te économie ko za malamu te so politique za malamu te éducation ko za malamu te so politique za malamu te social ko za malamu te ça dit que politique nde epesa ka banzela ya makambo nyoso etambo malamu mamuno so papa bi ka ba diaspora ba mo rérité blam spena bino babi bino boza ba pasteur à Congo boza ebelé mais pourquoi surtout so mbo réseau changer te butu mo iba jeune de prière nzamba ko salara babi on dirait nzamba ngosala na ba frère d'ici da sala ba mbo musubiso nzamba pesa so mu Congo. Non, il y a un problème que nzamba zo salate il y a un problème que Congolais a d'abord motema mabe. Il faut nzamba sala biso makasi abongo la motema na biso. Mon toujours boy. So hotel va commenter na bato finga biso. Ba kizamena ba miyibi ba liambongo. Mais preuve moko oyo kizamena yiba mbongo aliambongo ezate. Et le Comoroté.
jamais muto réfléchir à comme muto lobby quand même mais ça quand même bien lobby quand même bien attends la ligne réalité mais lobby quand même quand même il y a bien mais ce n'est pas ça le cas donc beaucoup de changer té bato ba continuer sur la terre ba zo tam so au moins bon l'église na biso te ba l'église te pas ça bato ba na carte ba loge na y ba témoignage moko na 1989 tant to bongo li motema 29 ans tant to bongo li motema ça combe yoko témoigner pas na biso auto bongo li motema alobi to kena na Égypte ko ken o senga pouvoir na Égypte ba yebisa biso to senga bino mbongo te to senga bino diamant na bino te mais to senga bino kaka bino bozana bokoni mais peuple na bino nyokamba peuple congolais nyokamba mona pasi et l'autre senga bino kayango wana tozo mona ngo lelo ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays lelo oyo cobalt tonne moko ya cobalt ça na $94,000 tonne moko et puis dans le monde entier premier pays oyo ils ont na cobalt ko les Congo to na réserve à 80% et là on est échangé dans mboka. Pourquoi? Parce que nous avons besoin bato ba yebi nzambe bazala azota na kobanga ndabi ata na zuna ngale le même kolmo na kotika mais muto yebi nzambe te azomuna gloire mokili azomuna bisi mokili mais azomuna teni nezo ya lobby et le connu nyoko même ta nzambe ko benga yo et le ko mokote le point no sel sabadoute bato bazala malamu un jour nzambe récompenser yo a récompenser bana na yo tala bato ba konjwa na nyonso bana na bango basuka ka ndenge ni batanga classe te vie beba papa kufa bateki bandako bakomba locataire parce que source ya mbongo wana ezaki source ya malamu te ezaki bato azolela bato azaki na pasi bato azonyokama bino bozosepela mais conséquence nango ekozala voilà je pense que ce pasteur bazaka bato oyo bayoka makambo nga na lobaka bakama ebele mpe kochanger na kati mamwele ochange ya moment basepelaki na ma acte ya mosengo basepeli na acte ya pasteur ya protestant pasteur na biso kofasepelaki na ye mais les gens bango un peu bapasteur benga bapasteur bachrétien bosanga bino nyonso botelemi bobile tozo marché pour na Congo kaka bapasteur na banzimi ya l'église na milo bobili sur le marché bobili lelo tozo marché parce que trop c'est trop on a tolembi comme on a gouverneur comme on a député comme on a mais tout le monde a pasteur à tête hermo pasteur à bangi qui a akota ndako akoma paralysé ba robete masasi auto pasteur à kima kepoto non pasteur liwe ezaka moko liwe ezaka mibalete okufa na masasi okufa na maladi okufa na moto ezaka liwa obanga pourquoi c'est mieux okufa pone loko oyo éthique valeur éthique kombo na yo qui azalaka alobaka ozomona net lelo oyo bato nyonso balobela Mandela ndenge nini ya sala pona mboka na ye tout donc je pense que Congolais de nature azaka peur babetenga le son na kete na reine na kete na reine bandibu mibale donc barabe mibale bakota na fête ya ba Congolais plein na ba mbeli mibale ba botola bango ba portable tout ba bino bakenda de kaka ba botola ba portable bimba kei mais pas ni boko bino de mais wa ko kito ko so lokoni so ni boko bimate Congolais za peur même en Afrique du Sud bando afisi Nigériens ceux qui Sud-Afrique attaqué ba Nigériens nous sont kota mais Congolais bazo bete Congolais zo le ka pembe na zo kimana e makamone talinga te mutra ko donc Congolais c'est un peur donc moi to changer et puis c'est que le ba ikofa ba makamone ba loba bisto lobate. Mais pourquoi il est pesé pour les cabines? Il est pesé loba parce que à loba na circonstance oyo bato avandi wana ba yoki mais biso ba matin biso lobela makamona mikolo nyonso to lobela yango donc c'est ça le problème et puis biso ba oyo toza bato oyo bato ba yina biso déjà pour rien bah il n'a pas passé la bazana besoin on a parlé mais bazana besoin mon côté bon on a cher non ton côté parle ba mon quand on trahit peuple congolais non tu trahit peuple congolais je te le seul député oya boya ba réviser constitution les autres soki wapi est-ce que makamona sala wana et bien si bon lobela ngo que na parlement ko passer qu'ils amènent à boya ba réviser constitution mais bien ça makamalo kuta on a qu'ils amènent à kuto à boya ba bakisa ba tout salaire boya na boya tout ça mais oya malamu na sala ba to lobela ngo te ba lobela ngo te même primo ba pesa ba député na boya na zo yango ezaki droit na ngana lobinga na zo yango te et qui n'est pas bravo ouais ngala so ekenda so balia so basani ekenda ezaki mbongo mukete. Maintenant, dans le Bélango, pour dire que Congolais a nous avons fait beaucoup de choses. Les lots, nous avons parlé par rapport à la position de la par rapport à la position de la nous avons 400 voix. Nous avons 400 voix. Impossible.
Pour dire que Congolais de nature, tout l'ingana Congolais est corruptible. Congolais a l'inga masanga. Congolais a l'inga basi, Congolais a l'inga mbongo. Yangwana ba Rwanda ba benga biso ba BMW. B, bière. Et W, wife. M, wana, money. Donc c'est ça qu'on va appeler les Congolais. Congolais a l'inga bière, a l'inga mbongo, a l'inga moisi. So au PC bilo mi sala na bossa ni makamno servi. Voilà, c'est tout. Il y a un seul mot en Zambamba. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé dans l'église. J'ai trouvé l'église, j'ai cherché dans le monde. J'ai cherché qui va sali en Zambie. Beaucoup de passer bazo souffrir. Dernièrement on quitte moi je me suis pas pasteur, c'est pasteur. Na lié était 2 jours. Pasteur il faut gêner na okabilombo na ngate. Il faut kabelanga mbongo na. Il faut to samba makasi nzamba pe sombongo pour kabelanga musali mon dit mais pas pasteur répondre à bongo. Na yamba ki dernièrement pe mutu babenga mwalimu alobi ti bobenga na milimu ona benga ni satan. Bobenga sa pa kende benga na milimu za na tamtu bobenga na satan. So benga ni satan za nzoto ya gloria par exemple abimi. Bongo satan o akena vana na frère ici bobenga ni mukoni. Non, la première des choses au Roubaque, ma combattant le ça m'a côté à one temps aux côtés de l'église. Pour moi, les bannes l'église nanga, ma foufou zawana. N'habite sur que si basa qui a foufou yaguana, et où n'a bilanga nanga. Parce que on a plus battu nos stek en côté. Pour le bilan en côté. Pour que ça soit image en côté. Ah, ce que j'ai caméra n'a eu aucune école nanga ngaba. La tour école étage, 18 salles de classe. À l'étage, ban batang au fêlé. Borfele batanga ofele bana moso bafuta mukie pona foot ba mettre wana ça fait 30 ans bana na bande école 30 ans pona kufunga en 1987 je n'avais que 23 à 7 ans là dans fongo l'école le 30 ans ba moso ba bima ba médecin ba moso ba bima ba avocat ba moso ba bima so ba nani 30 ans d'existence pour le bilan ngote bo mona ngote polyclinique la ngabwa muto na moyen te ba sala opération ofele ba daga bon ba kisi pour le bilan ngote donc tout ça parce que Congolais il est de nature comme ça. Aozoka kamo isolé ba généraliser ngo moi bi ba journaliste bazawana ba journaliste bazaka bandumba tout ça kamo ko ba généraliser ngo alors ba bosa kiza musala lokola musala no snengezali c'est ça le mal que nous avons dans notre pays c'est ça le mal ba politicien ba miyibi ba journaliste abasi bazaka bandumba ba pasteur bazaka bescro et tout ça et tout ce que les autres font ils ne s'occupent pas de ça c'est ça notre mal il faut faire les distinguo à faire des mots. On a bengana, on a satabima. Notre bengana kamulimu mabe kati na mutu. To bengana yango be lui boko bengana ko kina besika bikauka. Yo kina balia aride. Yango tuna bisika bikauka za la wapi ya yeba. Bikauka eza ba désert. Eza bisika bikauka eza ba désert balia aride za lokola ba zamba ba bibale. Yango no monde so mutaza na kati na zamba ba sensation ba esprit moko boyer tout ça parce que bisika wande bisika wa binuma be vendre rami na kata ba zamba na kata bibale na kata ba balier désert wana. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ Nazareth, il va m'aller sauter. Comment au nom de Jésus, il y a plusieurs Jésus. Non, total au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça dépend ya muto zali koloba. Yo comme no langit, oza gloria. Na ko bengo gloria, yo comprendre que gloria zali ngai. Même baba ki so langi wana te, no bebi que gloria zali yo. Ki jamine zali ngai, bako ba ki bila Jean Oscar zali ngai. Donc tout dépend la conception muto yo azali ko sali la kombwana. Papa faire bandaki na ngo ne bandelia affaire yo ya ko benga na batna l'église to no pasteur ko mi na ngo na niveau ne ton zero zo belango pe soutien non to c'est la conférence moga l'église de veille n'est pas à vendre ya kité ben c'est du soutien ah bon so ya mbelo lingo comprendre ni na to comme ce qu'on a niveau ni affaire ngo d'affaire ngo toujours continuer ngo malé mais simba parce que là non batmu so za la compte bo lingate mais bo bazo linga malé je pense que zo accord nango zo forme. Pasteur, moi j'ai idée on a trop banga que on s'est frappé le quoi pasteur Coutinho. Le pasteur Coutinho, il quand souvent le Congo et créer les problèmes le pasteur comment derrière la télé vidéo ne mo pasteur magasin vous sentez que pasteur azana malade dans autres. Tu trouves pas que yo pe le pasteur qui jamais trouvé dans en bonne santé autant bon radio comme le na babeki comme ya Rosimba comme que église le be osambe babenga ni bandimi le be comme bo banga te que le wana pe et frapper on ne frappe pas qui de qu'on a combat pasteur Coutinho. La première chose je fais la part des choses na télé le bananza. Qu'est-ce que je peux encore attendre? Ta on a l'excellence c'est na mona wetika na ngeza moké. Donc la vie est faite ainsi. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Si on a couvert qui ne l'olat. Au moins, tu as facilement là qui ne nous qui. On
non samba bon ça misala ba te pourquoi ça misala pour ni boxa misanga non qui na ça musala nzambe so ko tinga na connaître ta vérité je n'ai jamais perdu toutes ces choses là jamais parce que on a le bino ba internet na le baka boye na zo ba na Congo est-ce que zo na zo ko internet makamu na na poto tu vas tout ba la musoza te na zo lo makamu na zo na poto ba na ba la musola c'est le rose na mutu ko na butu na moyo la sibiso na butu za no mutakoto kuna non ça le maratin na politique so za ndio no kufanoki bible bi oui no ezala oui non no ezala non c'est ça la vérité nanga sala kinga na vana kata Congo so vérité on ezala tembele na zone exil. Papa, parlons maintenant de Mawe et Betty Sonakasa Congo a affaire ya Maman Olangi dernièrement tu perds qui mobile naie 8 ans pour Corée 8 mois on a Corée ba pas même 5 jours boum Maman Olangi akati motema na crise cardiaque. Donc yo musala nzamo zoki sangwana ndenge ni komona na Maman Olangi. Non, d'abord que Maman Olangi za mutunga na yebi malamu. Na kena na ndako na ye. To lia na Papa Olangi na Maman Olangi na mesa na ndako na ye. Ba servanga na ndako na ye. Aza muto qui a beaucoup d'estime. Negar nanga za mobali na ye za ye mwasi. Ba conseil na ye na matene de fois za pesa par exemple na ngai. Ils ont bandi balongo et pas na biso kenda pe ko sambela kuna. Et quand il voit ces gens comment il priait, à mon avis vraiment ba out une école moi formation malam. Je suis parmi le premier pasteur parmi ba passer à liboso na mboka oyo. O ba banda ko kota bato na zama pona ko sambela. Na banda ko kota zama ko sambela ba 86. Na yebi ba zamba nyo servila kenchasa lokola poche nanga. Na ko kota na ki mwenze na bimi na Kasangulu. Na ko kota na ki mwenze na bimi na Njil Brasserie. Na ko kota na Njil Brasserie na bimi côté Yanka. Oyebi Yanka te. Na ko kota wana bimi côté plateau bateke. Eza ba zambo na zo ke no kota mabondi kuluki lungi na zambo. Tu comprends? Alors, je pense que liwa momo langeza quelque chose c'est frappé biso nyonso. Asa muto asali nzambe makasi na mboka na biso. C'est vrai que bato ko lobo ko loba, mais batebele ba bikisami, batebele ba kangolami, batebele ba ibini yesu na nzela na bango. Donc eza eloko mo qui touche mon thème. Moi j'avais connu un petit problème avec Maman Olangi. Problème biso za kinini. Tozaki na lopango mo na boma e kanga makina église à Maman Olangi. Et par après bato na ye, basala inoske bazo lopango wana niso ko tsaka da concession à Maman Olangi. Toke na tribunal ko samba. Nina Maman Olangi. Toke na tribunal ko samba. Maman Olangi abenga le papa, oza mwana na toke no sambela. Ko ken samba boy na boyete. Eza musala nzambe ni musala nzambe. Makamwana ko landa ngote bana le na pekisi bango makamwana. Patika bino na terrain na bino, bango pe baza na terrain na bango. Ici la kande ngwana. Ça dit que mutumoko azaki na sens ya kibonzambe katina ye ya makamwana et quand je partais chez elle, c'est Maman Olangi qui me servait à table. Exactement, nos frères, nous y sommes à tel final, il y a tel biso biloko na mesa, la sani tout zolia, papa Jeff Maloba, oaza kuna, donc présent na kat na mesa. Donc liwana bango, c'est quelque chose qui nous a frappé tous. Tant papa Koufaki na zaki na Angola. Papa Angola na kepoto na zungi, mokono ebembe papa zo na zaki na aéroport. Balwa yo kuma 13h, balwa yo kuma 13h, na kuma depuis 11h. Dans l'aéroport. Donc, comme 13h, comme 15h, j'étais à l'aéroport. 15h, 17h, nous sommes à l'aéroport. Si à 18h, on a encore des besoins. Ça veut dire que quelque chose où il est très très importante pour Nangaï, la famille Wana, et là on a encore le Banabana, Batika la Uni. Bala Nanzela, au Babut, Balakisaki Bango, quelle que soit l'épreuve, l'Iwa, et Zanzela Mokaka, ou Nzama Bongsa pour Nabiso Poto Kutananaï. Donc, Batika la Uni, la CFMC, pour Bisto de la Kasso, leader Azalite Mouto Linga Benda Parnaïa, Kerenda Mouna Kenenaï, base à la Uni, va travailler dans la collaboration, dans l'unité, Nabo Moko Pote Moussala Wana Lobby, et Tikala. Écoutez, mais il y a un peu de qui a rare Maman Olangi Sekui, Tambouli, plus que monde bon, mais il y a des gens qui ont dit la maman c'est quoi Sekui. Ceux qui ont ceux qui ont massé, tant que Moussa Lanza Bongo le banni devant Zambé. Parce que maman Koufina 23h, biso sanguin na tango, to komi kuna to comité na raison c'est ti, to moni ba voiture yé, ba pipi, maman a Sekui. Ceux qui ont qui sont maman c'est quoi qui. Donc non, ça arrive. Les gens bateau yo akofi bakene na mort ka sécurité dans malinga zonga akozon tout ça na maman moko bo église na biso ya livulu akufaka bachaki na mort si je pense na Saint Joseph
na katikati ya butu ayo mutu azobeta kukukukuku ala moke mais après mama wana pe akufa na ye même Lazare aseko akiti nana yiba adresse à Lazare place ça na molanga ko sekate azana naza aza apôtre nani te aza batangi so komba Simon Kimbangu te aza Lazare te non nzambe akosala grâce mama moko boya za ko témoigner mama Tabita mama Dorcas akufa bakeli na cimetière la seko azaki mbango te ndama sala ngulu na nani ya lingi pe message ni ndama zo pesa na moto wana pe liwa ezeli ko kuchola mate liwa ezanzela ya biso no stokeni et d'ailleurs surtout tangi na Bible na ba apôtre nyonso ya Yesu ata moko ta kufa na maladi bakono so boma bango ba baka ni kulusu mutuna se o ba koti na nzete ba kati na nzete oyo ba sala boy donc bango tout bakufa décapité donc na monité eloko nini ekozala wana soki mama nzama benge lelo akende na musala asali tamingi asali musala la seule église lelo na Congo oyo eza installée na monde entier bakoza lelo même ba 300 mais ba 400 églises bakoza nango à travers le monde asali musala na ye donc je ne trouve pas le mal si lelo oyo nzama lubika ya kopema liwani nyonso ezaka liwate Yo c'est arrivé de papa et maman puis maman langa exige ce corps à papa ba kunda ebote ba kunda ebo ba sala ebo ba seti papa corps résu oui moi ti le ba kunda papa est ce que ba kundi papa wana ndeto monne si quand on finit bouton cercle qui tina kati bilo moi bon bimbo za ba chrétien ko bolingi ou même ma vie à lix mort na monde et que rosa la te parce que mutane ka oui mo bili we roso partout ça no kuna te mais vous bon mo créer bilo rasika na monde non bino parce que bolinga kaka biso basana nzambe o la ta kitokote o la kitokote aux na voiture qui tokote so oza pasteur il faut la ta pantalon mo etoboka so oza passer faut la ndako mo so ndenge nini so la te bien passer wa moyibi ba mabonza boina boto ça non je pense que ça ne trouve pas le mal ce qu'on a la possibilité na yo na okizamina na sana makoki o mama olanga zana ngote papa olanga zana ngote bako kunanga na nde bako kundelanga mais so bato na sana moyen na ba monike to kunda muto boy problème ni neza wana za joua eza moté mabe te papa de moi le roi banzambe ba adorer bino non ba ko adorer bible le vous les regarder comme des saints o mona nzambe kana nzela ya moto nzela ya bato bo mona nzambe nzela bato mususu te toza na nzela na biso le bato ebele ba biki bato malade bazo bika bato zo kangolama bato zo bongola mitema toza bato lokola bato nyonso mais il y a une particularité oyo ndama tchakati na biso. C'est ça le plus grand problème de biso ba congolais. So boké biso ba congolais comme moko so akena Nigeria akyo fuka mali bosa tibi yoshwa. Pour ça Nigeria le bak anglais. Akyo kuna fuka mali bosa pasteur boy. Ase bo basali akena États-Unis. Mais le kola za congolais ndekona ye aza lokola ye nzoto lokola ye balonga kona bata lokuta ba miyibi boy na boy. Pour na congolais eloko malamu na Congo eza. Ba tabilo bon banzima blo pasteur. Bon nzima sango anzonzima batu Simon Kimbangu anzonzima mabino ba pasteur mutuka ote ba longa pasteur examine escroc wana asenga bonga fond de belé au $20 pour simba chemise ou 500 francs simba makolo non eza jaloux oui mon bola azaka motema malamu te so mutaza pauvre azaka motema mabe la preuve n'est que so mona bat malade ya mbaso il faut qu'il na bakingasani aucun ba matete aucun par exemple baselemba ba bumbu tout ça malade ko mona ngote pona nini ba boile muto na mbaso parce qu'azoli à Thomson à Lesoso azana moi quelque chose qui ressemble à une voiture et puis ça milinga na kati wa mun lokola za richa bonga nzoke loko mokote c'est ça le problème congolais bokola ensemble la monio le lovier ba nous changer à monio motema be mais est-ce que au Congo il y a un pasteur qui est riche na Congo pasteur Mozari on a des moyens pour permettre au Sombali pas pour Olia peut-être moi moto occasion ya pour otambula nango mais pasteur riche ndeng ba Nigeria bazali au moins 7 pasteurs Nigeria bazana ba jet privé 7 on a Congo pasteur na jet plus de 30 passés 40 passés bazana ba kamobi ba quartier mobimba batonga ba école ba université au Congo pasteur na zanango. On n'a pas de moyens. Bon, ce bus tous en ligne va passer en Bazali. Pasteur mon a bengisa awaya kote yawa. Mike Mordok. Ndako na ya lala, ndako ko lala. 7 millions de dollars pour ton ndako. Au bus zo kemba bogo ata 1 million pour ton église. Pourquoi il faut senga caché? Hein? Pourquoi il faut senga caché? Non, ça caché. Mais a commis livre net ngana commis livre au 3e livre ngana auto bimisa les acquis de la croix. Na comment les mystères de la croix, les acquis de la croix et de la poussière d'élévation. Livre les a $10, c'est tout un problème. Mais je suis ce livre déjà dans mon colomo peut-être 10 000 personnes, 100 000 personnes vont soumettre le livre.
tout bambongo. C'est-à-dire que condition ya pauvreté za mboka ils ont empêché l'église évoluer. Tout dans l'église na ba maman ba teka nguba mais katata apesi 10 000 on peut 10 000 combien. Et l'autre côté. Voilà pourquoi pour dire que biso motema bende salaka makamona nos. Nté ambesa mara papa tout la vérité ba pasteur na biso mi besoin bo kanité. Tout le monde a rabatté, tout le monde a pasteur roté, bois qu'il a c'est-à-dire qu'il n'est pas pasteur, tout le monde qui est pasteur qui examine. Autre qu'il a monté bolelo, makatang et quoi les buno. Nous on a bien un koufi. Papa langue beaucoup on maîtriser un autre beau sangan. Est-ce que vous êtes sûr que maman langue beaucoup vendre est-ce que vous savez réunion, beau sur la langue on a mis tout ça les kamba si femme c'est ne mutu combat spirituel de kunda maman langue ça quand les kamba na bantu les kamba zubino c'est pas pasteur. Tout le monde a monté dans les canadiens tout le monde a resté matanga c'est Marie, tout le monde a matanga il y a les molos tout le monde est pasteur qu'on dit qu'on a pasteur non, tout ça, il n'a pas tant bien pour la gaki. Ngana ne matazaki sika moko. La msubi mbali ba misusu kasi. Ne mazaki wana, passer Thierry Jong azaki wana, passer Godin pour azaki wana, passer Wallo azaki wana. Donc il y a des passeurs qui étaient là. Il y a des temps aussi mutra na programme na ye. Tant maman langa kufaki. Ngana zaki na mbokate. Mutu ba papa langa kufaki. Ngana zaki na mbokate. Ah mun matanga papa la passer qui zemna zaki te. Azaki na mbokate. Tant mari musama kufaki ngana zaki na mbokate zaki na étranger. Ba kolubani. Tant mari mulota kufaki ngapela zaki na mbokate. Balo kizamina wana ya matanga batute matanga bonzoka na zaki na mbokate. Donc eza motema bete mais eza programme pe likamdingi kumi na mama wan pe tuzana retraite tuzana zamba uza quelque part uzana na mboka bapaya moi ça autre mesalité. Toyoka na biso. Malgré place batwaza ba problème zanga raté mais toyoka naka. Ba pasteur congolais so ya kufigisi ka bana. Maman langa tiki plus de l'église ebele. Et exagéré pas bana tous ça bato baza descendre pour passer examen rose aller lotabi nga déjà na comment testament na nga so na te moi na nga ni mutarolanda nga parce que église za nzambe te za ngai le pango za nzambe te lelo to bi ke après kuna maman langa tout le monde a déjà bana ba hotelema o hotelema comme église comme 4 coins tant que pasteur conseil ko pesa bango comité no so ya combat spirituel. Non je pense que makamwana ezaka na mboka na biso awa. Mais aux États-Unis le ministère c'est quelque chose de famille. Comment ça? D'abord, tous on a qui ça. Ministère, c'était quoi? C'était don. Dans ma lobby, on a passé les cabos. Mais je t'explique. On a passé don. Et pas à passer les examens. Au langue, on a passé don. Journaliste. Tel n'a passé don. Il y a un côté qui a un magasin. Moutra, on a passé les cabos. Mais na kata makabo, on a passé en tant que pasteur. Dans un abano, on a boté dans Nzoto. Dans un abano, on a boté dans Molimo. Pour ce bano na boté na nzoto ngai biologique na kata bango ata moko tenzama benga pour comme pasteur na ko fabriquer moi pour comme kaka pasteur non bana molimba ko sala wana donc c'est à dire qu'il n'y a pas de mal na zo mona na ngai molimo so nzamba benga ye na pese musala il n'y a pas de mal sur bana na boté na nzoto na pese musala wana je ne trouve pas le mal à condition que na kata na volonté nzamba pour na biso tout monde ngo kaka mabe j'avais dit ça plusieurs fois. Mais comment on a ça? Non, à condition que moi, là, tout dans l'accident, il y a Bethel. Moïse est bien dans l'église. Nandeng papa Zalaki, Nandeng Moïse a commis cette église. Est-ce que Zandeng Moko? Et ça m'a besoin de ministère lié Koufa. Voilà, après moi, on a écouté, on a bien été, au moins, ma camarade. Mais Moïse a l'acquis qui est vraiment, Isaac est volontaire, à Maté église Kouleka. À l'église Kouleka, Ndeng papa Nazalaki. Ma BPBL, papa Bolobo, il y a pantalon, papa Zalaki, moi, civilisé, ma maman, non. Et ça, problème, il y a doctrine. La première doctrine. Bison ne veut pas dire, ma bateau, bateau, là, pendant qu'on a faire pour aller pantalon. Non. Et ça va rigueur mon papa bazalaka nango façon mona makambo mususu mais moi na ko na réforme zalaka nema yiwana papa tikeli église sala ngwana mati lelo azo tambola tout ça a installé l'église partout papa na salaka te panzana etikali ya mwana mais toujours ndengwana il y a des pasteurs aujourd'hui o bazako te ya makamo no bana na bino boyina boy bana bango bakomba passer bazo luka seconde ba changer mateya pour ba kotsa bana na bango omoni bazo luka mwende ba kotsa mais moi ko kotsa that il faut être il faut avoir courage et les comme ça ils mabe lo ils mabe ils a bazo no moi ça ko te ya te mais ndama yo pese mwana suka bani ko te makase so so luka ndina ko kotsa mwana na ye na kata musala nzambe azo mona te ko kotsa ndenge nini pourquoi parce que ekota ibunzo moi je pense que aujourd'hui nga kizamina
moko nzama tombole na mosala ya nzambe eza mabete akama mosala wana soki pe problème soki naza pe na mwana moko oyo ya bano na boti na kati na molimo amoni ke aza capable okama mosala wana akozwa mosala wana continue nango eza mabete. Pourquoi pas au sein de basango basalara cardinal moi akufa bakisa vote mo batemi linga fo pela kati ba mona ke yo mutemba bino pourquoi pas ta prière et ma case ba na yeba so na ate na nzamba bina ngala mso zate mona pe Josué histoire de Moïse na Josué mais bino la au tetelo bingala wana okende bo so na tikel fa kingani famille eza problème wana te. La première des choses il faut boyer bapé tout ça na passé mon étage on va bien jouer l'instant. C'est le pasteur qui a la plus grande église en Amérique Mobimba. Papa Nazo Koufa. Quand papa Nazo Koufa, il ma commande pena qui para mingité. Papa ben ancien nyonso. Elle dit bon on a moni qui Nazo kende. Mais nous avons lobi nanga muta hotel musala nga mwana nga Joël. Ah ouais, il y a ma commande bête église ko Koufa boy na boy lobi. Nous avons lobi nanga mwana boke lukaye. Bake lukaye, azam na bana ba camarade na boîte. Aïe papa Tchelo Boko. Lelo niveau à même église des États-Unis en Amérique pasteur Mokote na niveau wana. Bon le baké nous autres moté sala kande wana. Biso nous tous les condamné quand même à Kamoko condamné. Ba moi limnambe mizima mwa bidenya mwa misamino en poisson ndé bozora ba bag pana bango. Ndenge bo kinzo ba musha pana bango ba pasteur mingi batizara ba musha ba veste ba bimisaka te pour ani ba ko saka ba bimisaka te so ezaka ya solo mel ba bimisaka ngala linga ba bi mutu tel bo ina bo azara pe kata so ko samba mutu makambo te ko camarade numéro ya pasteur promesate akose la mutu makambo te mais alobeli kama solo ke mutu tel na date boya yake pana nga zo mo shwar boy mais ngona lobite il y a problème pana wana ngana ndima ngamba te to bengi ende nini c'est ce qui est de naissance ngana lobike makambo nda makambo lukuta so za makambo ya solo ba bimisa makombo ya bato wana nyonso pour que je me bange lokoni nata monzolo muke otazo kola wana mwaka mo opona boye ndo ndako nanga kutu na zakara place ko boma mbongo to biye boye mutu no sa kota na bana misala nanga mutu no ba visiter so lingo kota na yo donc je n'ai rien à cacher tout ça c'est wana za bo mwana nzama mabis na niveau net mutu ndinga kizamina na ko luka kisi ya nini na banda ko sala ba campagne je n'avais que 26 ans tant na sala campagne mon na tata Raphaël stade plein bakoko batabo j'avais quel âge 30 ans dans la salle campagne à stade de Martyr til lelo oy muta sala campagne à Martyr ande wana za 3 jours na babeki tango tele na sima non ngala linga kabo ya besoin te muta zonga na beki yeyo azate donc et puis makamona lo bakizo le kana kata kishasa oro ndeko na biso zonga be azate bo babika pe akokufa pe abika ko ba yeso abiki sa rezo bazana bo moelelo bakufa il n'est pas dit que ce soit biki lelo azongeli mabe akokufa te non donc akokufa même plus tard akokufa na ye ata tamboli na ye akokufa plus tard mais c'est que les gens disent les Congolais ils ont monté mabe o baluka bakisi bakenda boye mais bon bimisa bato ba komo ba bima kaka te les autres ce sont des menteurs net chef coutumier moko boye chef coutumier boye so ada chef coutumier solo bien lokota pankusu ya pankusu te pas moko boye ceux qui aleka et pas ya na Congo France. Alors non, ils ont battu ba yako luka c'est pas nangai. Azoko autant comme examiner te. Ba passer ne ba mama na mina ba mama mina wana. Ba yaka pas nangai. Oh me lor mbongo. Nani fait Patrice Mongongo wana. Donc ça dit qu'il y a Congo mutanzambe azala kate. Ce sont des gens qui veulent se faire paraître ba munaye aye baye mais na Congo ya batna ndenge mabe, ce n'est pas bon. C'est pas beau. Pasteur, tout le monde en plein là. Au monde qui doit quand tu vas passer examen à Clésar, au monde qui combat Jésus-Christ mon néné. Et on qui le comment ça campagne pasteur a tes photos na mon néné. Jésus-Christ il y a mon qui. Photo pasteur mon néné, mon abira pasteur, doit passer examen ba photo Jésus-Christ c'est athée. Oh, qui sont n'attend calendrier na kanga Jésus-Christ. Tout le monde qui bien bon comment bon. La photo à Jésus. Mais pour vous autres, quand vous dessinez la mire Jésus, non. Si vous avez la photo à Jésus, vous dessinez. Vous avez la photo à Jésus, vous avez yebi. Il y a une église. Si vous photo à Jésus, vous avez et puis même la campagne, qui examine qui bila. Il y a mon nene. Parce que pour la Jésus, il y a
kizem nza masala la ina okende ko na campagne wana parce qu'on a besoin de que Jésus boy parce qu'on a besoin mouton ko teya na komba Yesu mais ko teya Yesu te ba ko teya nani d'abord Jésus s'incarne dans la personne. On ne voit pas Jésus mais on voit la personne. C'est ça. Attends, Jésus Christ est mon boy. Oh, non non teya pasteur Kimbata mouton ko teya ba yebi tata o Jésus mon bato oriate. Bah, on a besoin de témoignage à Moutou et à côté à Nani. Nous avons ça na ye nini. Et pas toi ya na campagne pour y. Une dernière question parce que nous sommes arrivés à la fin. Na kombo ya Nzambe ya papa na ngai. Comment Nzambe papa na ngai za nani? Nzambe ya koma na kombo ya Nzambe ya papa na ngo. Na zo senga Nzambe sunga na kombo Nzambe ya papa na ngai. Comment Nzambe ya papa na ngai? Papa ngo to yeba te. Oh Nzambe papa na ngai. Papa na sembela Nzambe ni po yo mo Nzambe papa na to benga Nzambe papa na. Papa na ngai kisiamenati. Akoti na koma papa Nzambe kisiamenga na zo mona tambulukoki. Nakolo na koma Nzambe tambulukoki parce que Nzambe sala alliance na mutu na nzela mutu na yebi Nzambe na yebi kotanga Bible na yebi liloba na Nzambe soki mutu na kutana na Nzambe na yete ngale na ko bongola motema te namoni loko mabe wana te tonga Nzambe langa za kate Nzambe papa na ngasa elinga butu yo so pa ta ko bongola motema so bongola motema tal tata o ateyo nde tata Nzambe no yewana c'est ma bête. On a parlé des d'Abraham, des d'Isaac, des Jacob, des d'Israël. On a parlé de ça. Donc tu ne vois pas le mal au roi Nzamba Kizamena. Papa mtonga bi mari de nuit pour ni bobenga na kabo misa mutolo na libomo ni bobi misa mari de namo na rapli bo tenga na tiko bimisa mutolo na libomo te bani msa sala ngo mokono ko mutu asala kango kende tuna mutu wana ponga na répondre mutu abi loko bimisa ba mari de nuit papa mutu pa rapana zali na mari de nuit femme de nuit abi amona na rata ba mona na mona lobité lokola ngala bimisa ka biloko wana non ça me pas mutu mari de nuit maté non esprit l'esprit ko bima amona ngope mari l'esprit loko za esprit e ko bima pe na nini l'esprit ça ntutu te alors ngalo kona sa iloko atena ko répondre ngote so na bimisa ngo ya kutuna ngai obimisa loko pona obimisa loko mona ngape ke mtamisi mtu ligorodo na kipango te na kipaso ezali ngawana na kipango kutote ça ne me dit absolument rien. Nous sommes arrivés à la faire papa et moi dans la communauté chrétienne nyonso au tozana matanga tozo poser là ah Pasteur Moïse Makongo a confié Mosé. Pourquoi Mosé? Toi bien Mosé pas ça mpaka. Pas bien mpaka parmi les anciens, mo kona kota maboni poto bana ministre za 3, yé mpaka tomana ngai. Alors c'est parmi les anciens un homme vraiment parce que bien l'état il était très dur. Ndeko ça na couper bo kota l'église, il y a ko benga à partir à porte. Donc il y a ça qui vraiment wa bien l'état. Donc c'est un ancien, c'est comme on va bien Mosé. Voilà. Et moi, je suis chrétien, au comité chrétien, il y a comité à Maman Olangi. Non, je présente mes condoléances à la famille Olangi, Mobimba, et la famille CFMC Mobimba à travers le monde. Je présente mes condoléances, et je présente mes condoléances à la famille à Pasteur Moïse Makongo, qui collaborateur dans le ministère, Milim Nabango et Manakimia. Bango bakei biso to kolanda lobi bango lobi ba koyeba so nzala te ba koyeba so kolela pasité ba koyeba so kozanga te biso netomi bongisa to ba neto kena kutana na bango. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. C'était là l'évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar, le pasteur église, la puissance Pesarana Yolo. Tout le monde pour tout soit mamabélé, notre pasteur Alobami. Ah ouais, je pense que à l'obis selon la Bible, pas expliqué sur réalité tangami il y a politique mandamboya, il y a monde où est autant la République démocratique du Congo. Alobé sur la mort de maman Olangi pour qu'après aussi sur ma point au bas molim balo barabutu. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à Maël et on se retrouve prochainement. Bye bye. Merci. On a une émission là. Vos questions. Émission, vos questions. Motina ba question na bino. Ngape naza tout près. Il y a causé la ba question na bino. Kala mingi te bozwanga toujours na Afrique Info. Émission vos questions. Donc batu batinda déjà ba question. Nga naza na pour la préparation ba réponse. Merci. Merci vraiment. À partir de Paris. Vos questions. Envoyez vos questions. Soukana émission, Soukana idéologie. À suivre. Vos questions. Vos questions. Vos Yasika Eye na Kinshasa
Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie, Koutia Koussia Balala. Na spécialité na bango, poulet au makala. Poulet au makala, Souka nelengi. Basuki wanate. Olingi kolia bio, Yakambangu na restaurant l'Orangerie. Na service na bango, cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo, nyonso ezali. Kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe, bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bango chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Pass